Les unités d'honneur à mon commandement. Compagnie d'honneur. D'abord, nous, musique, en avant, marche.
Tandis qu'à gauche droite. À gauche droite, faux. Alignement. En place, repos. Musique, garde à vous. En place, pour. Vous. Le salut, sans, lui. Tata Simoni Kimbangu Kangan. Simalongo Fumabinu. Binduka dan situ sudi kumamana mukuvana kembo ezitus. Nimu diao. Tata kumalo. Tukulombele bakafuli ya tamula zitu. Anzitu Supatata Tumalo. Équipe pour détendant, à vous l'exercice. Attention les unités. À votre droite, faux. Pour les préparatifs du peuple de l'air, musique. Janvier 2023, nous sommes ici à la place de conclusion de Fika Simbe et Commune à Lopambate. Nous avons venu au centre à 24 émissions de Kinshasa le 20 octobre 2022 et par le Moutaka Nambo à Congo Brazzaville.
Mchana yeye kuliko bampata hata mmoja wakati kama kote bazongo pale na yeye kwa sababu sasa ndingi kwa mbani. Njoka nisiko le kitu kwa mstoweza binote. Ni kwa malelo mate wa pesa maki na révérend pasteur Olindi Silambeko, révérend pasteur Senga Idolwa Stanislas. Yewana adinsi mikandani ye somme de David ya mzoni mtano aliye mkanda mwekizo chapitre 27 et asura ki na mkanda mwa Filipo kwa andika Filipo mkamukisa senzelo ya mzoni mkini bale mwana kama tena ye kola na nzambe kamba te batu kini bale bana nzambe na bana satana yo olingi oza litomba ya nzela ya nzambe soko ndira mutu na sata yeba lite litomba na buko zalate kina wana batonga ba nzembo ya ba yude heli nzembo yimba kitu nini na bandeko na biso ba yudazime tebuni bango bango ndo basala ki boso nzambe o nzambe na mapamisi kosa na bango ba boso nzambe nzembo la batili de nzambe na marapo kosa na nzambe pesa na bato ya malamu pote tobika pamba te so bato malamu te tobika te na bongo na pisi maloba na papa na papa na ponje ba kiluba wasanga ni kwa kujilita tu mena na mbelani ndio wako tukujika bukale ngudika ni mfumo wa butumani bwa se hapa hapo ni tukujika ni centre de la paix waka sababu na kwa mfumo chila simo kibangu kianga ni yeye au nikala bamulezo bibi jimbi bienu tukaji jikomene inayi ne tususa mukomena naye ne tunayi apa musanta nayo wakasabubu ndingo kwa akabana bende bino misambu kwa seye kinye yao msambi wetu musiki wa juu na bila takusimu kimbangu tukani kwa se mukati wa juu na bila yeye yao takusimu kimbangu batu bamupesha epatikondo echo tinungu nungulwenda ani honor kudu bisu budu biji bitu tibikele kwa se bana betu ba MSSK basurveya muda wa ekelezi wa takusimu kimbangu muchiko tumuchambilu mouvement social de la surveillance kibangiste mais bindi bampunyi batutubike kwa sefaki muchambilu muchikosu muchambilu fanfare kibangiste kwa kanu mwana kuti bawote baskut wao badi bende bafukumba kwa mfumo wa chila muchitu kuchagibe echachi mkulu nyumani bwa mfumo wa chila ujumuka la mwema na kulu wa yeye kutumvija amumalu amulitu kujale ya mwanda mkulu wondo wako pala jimu chilimu cha bilungu bidi bakumya bidi lebisatu kadi mutu jisha ya mwema kujalelu tatu pasteur Senga Idolwa Stanislas yeye ujumuka la president waba inspecteur national mwa eglise watatu mbangu wakaku faculté wa théologie pour ISK université simo kimbangu twani bwase ujimuka la mtu peja mukando wa nisambu kutoka kumpa na kama mukakumba mitone kisambu exode mabula bigiji ne mwanda mutege kutoka kumpa la dole diko mene mwanda mutegede kulu kubala kabiji mukando wa Philipoi misatu kanuka diko mene kisambombo tole ku makumya bigi kaji référence wa gishi de mulitu kujale bivikala mumukando wa kabulu ibu makumya bigi ne bigi kanuka diko mene itanu me kolintu mwibiji katubu kitanu ne ka dikumi tumeni kwase takusumoni kimamu kangani ujumuka limwemba na kumpala kwa dini yenu ndiambi yosudinu mwenda nutulonda papa blaki uzuzi bawoto betukane mungu mwakuli wabanyi kibakuli belena washa kwa gungu iza mungu wakuli wafatika ani ku ufalansa papa blaki maki. Merci papa Charles Minda. Nous disons que l'officiant du jour était le révérend pasteur Senga Idolwa Stanislas, qui est président inspecteur national en République démocratique du Congo et en même temps assistant à la faculté de théologie ISK, c'est-à-dire Université Simo Kimbangu. Il a tiré ses enseignements de livres suivants. Somme 1, exercice, chapitre 20 du
présenter deux catégories d'hommes. L'un qui marche à l'encontre des instructions divines et l'autre qui est appelé à trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel et à la méditer jour et nuit. Ressemble à un arbre planté très bien couvert d'eau. En ce qui concerne le décalogue, l'officiant a fait comprendre que le but commandement de Dieu se répartit en deux grandes parties, notamment l'amour de Dieu envers l'homme et inversement l'amour de l'homme envers son Dieu et son prochain. Pour attirer l'attention des femmes, l'auditoire, il a cité l'exemple d'une femme qui, pendant la soirée spirituelle, déclarait être mécontente de l'interdiction de la pratique de sorcellerie. Selon ces déclarations, qu'est-ce qu'on réserve aux sorciers en lieu et place de la chair humaine qu'ils ont l'habitude de consommer? Cette dame, selon l'officier du jour, a été interpellée et mise en garde par sa divinité de Kosimokimango Kiangani. Pour chuter, le prédicateur a invité le chrétien à marcher tous dans la même direction et à rester unis pour faire avancer l'œuvre de Dieu le Saint-Esprit. Papa Simokimango Kiangani. Nous passons encore le micro à Papa Mbelani pour continuer à nous faire vivre ce qui se passe présentement ici au centre Requin. Papa Blaki, makoto mzongo te awa ngo bakichasa wuto ko bakire bale na mambe ma sanza zone ici ko le kama tuki bale bale tata sir na nitoka na ngo za vitu ngo bale azone awa msana ya ko te bandi na ntoka na pombe le kana bandeni to ke na ele ko bande ko mabiso ba SSA bango paso bazali ko ko sale ko pesa ko le ku de tai na ye pa mati ko le ko na ye mo nzamba nzamba ko 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 yo akela na ngai ko ya pesa ko pesa ko le wana avance ko se pa wapi azali ko zo ko kina ye to bongi na ye na eleko ye ni te santi na kei o mikolo ezali ko tonda meke pamba te bangi bakicheza bangi bakicheza bamesala komona tata nzambe nzokuli santu avanda biso lelo po ete abomiselaka biso makambo ezala moi ezala butu oyo biso tokomonaka te tozabili ete mokolo mokolo tata nzambe akozala te kopesa matei na sika pamba te na ye nde biblia sika oyo ezali kozala mokimba ezwami na ye nde yei azali komifika mabuya boyisa biso makambo oyo kopote kongo démocratique boto moindo mpe afrika mokoki mobimba yebe ete nzambe balukaki asa akita na se ye wana papa simikimaki pamba te mokili zomuta alakaka akei kosenga na atina atako oyeko boyoka likambo yango bakendaka sikose komati tala lelo meke ebine tala likambo yango ntango ekokeli yango yango ntomoni ete bandeko balandi okoti na kati ya saliki na koti tomoni ete bandimi banso aboko na likolo bazali kopepa na esengo bazali kopepa na esengo boye zabana bandimi na bato mosusu te atako bandikosile etelo ete nzambe asalaki na se nzambe bato balukaki nzambe mona kala bini wana azokoloba andimi na bandimi na baponi po ete bazala mpe batémoin na makambo kozala mokolo ya mokolo nde nakoesika te napesa makambo ya papa charli na mpe lokotala ciluba ekelezi wakati moti wangu yeye mwina wapakale wapaka kujangeta yeye mkipika na nenda mpinde wewe kutumani basi maana woso wajimika lanu kumpa ni kwenda na shiwe kuimita na shiwe umwita numanye bwase kuchikondo ni chikondo chipone chipone zambi mkwa fila wendi mtu yemwika na nenda jijiro kumpa ni kwenda ani mtu mwika na nilena kimwano kai bawe tuboso mwini mkuchini kudimika na nenda kukuila mmoja wa shila kyanya bagiye aje kino cyane ngwani yeye siyo ko kishwaji kutoka kati wana simwachila atwambila amumalu adimu nawe kajibu ete kwa yote wala kavuka mtu ambaye mzee de mariage ali kwa bana chimu chibachira leo kunjwewe utatu na kimati. Merci bien papa Charles Minda, nous continuons à savourer le traditionnel défilé kimobiste. C'est le
mois de janvier 2023. Dimanche, un jour de méditation, de louange, de reconnaissance et de douce communion avec Dieu, les créateurs de l'univers. Le portail du centre d'accueil est grandement ouvert pour continuer à accueillir les adeptes kimbangouistes qui arrivent pour célébrer ces grands jours avec leur Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui séjourne à Kinshasa depuis le 28 octobre 2022. Il fait jour pour jour, déjà presque exactement 2 mois. Un fidèle kimbangouiste capable de faire des calculs mentaux est déjà sur le point de compter le nombre de fois qu'il est arrivé au centre d'accueil durant le séjour de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani en ces lieux. Nous sommes déjà presque au 8e dimanche. Si vous ajoutez les rencontres du soir que sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani organise chaque jour, veuillez estimer déjà votre cotation. Combien vous avez sur 10? Voilà, je passe le micro à Papa Mélanie pour continuer à vous décrire ce qui se passe ici au centre. Mapidi nyingi probable que na condition bande ba exami de na centre de la liste ba ko tuna centre ke exami wa na mo zimbe na taka ndelo na force pe sayo kuna nde so ko kote na kati kuna ni sika makoma centre de la wapi bale ba kubalite banso na ba Kinshasa ba kuyanga na ka kuna so bimete le 12 septembre 1987 Papa Simon Kimbangu ko so sena ko de makina mo le 1921 abandi msana mboka kamba na kutikisa na mata mboka pombe ola ya ebele ye azalaki le mwana kwa Simon na papa soki ke msana mwana wa ye oya mutano ko mona kile mo ko malero sa papa Simon Kimbangu palana ki mo kilo bimba yango abandi na kamba ekala kile braza ko ekila angola lelo ole isaba ya kutonga kamba hivi sele mesita pate hivi sele nakala bakuzi batonga bayide batomaka esile kuya ekilebele efele moko to mir moko yango wana bato bakala ete ezali mir ya lamata sokande lokondi na nzambe ese elonga epai na bango ekoma na afrika mingi mpenza na RDC Congo démocratique wapi na etuka ya Congo central na mboka nkamba yanaka esika wapi lokondi nyonso ya nzambe nde evandi kuna na mokolo mwa biso bino te Papa Simon Kimbangu azali koteya buntu mpe moi kolakisa biso nzela ozali kopamba te bayeba kondima na nzambe bakosepela komona nkembo oyo ata nzambe abolisile bango pamba te epa na nzambe mosala na ofele ezalaka te oyo kosalaka mposa na ye te azwa lisusu bongo soki na mosu motokooni mwana mosala na nzambe bakongo ozwani awa na sala Kimbangu osi na mwa ntango ekozanga te kasi tobino te kamba ezali koluka bato makasi po likotonga yango ntina mosusu te bilaka na nzambe te ekokani soki na nzambe ekokani moto na moto akozanga te okozalitomba mosali kitoko moyo azali kosala kati ya mamini mpenza na nzela mpe ya molimo osala kopapa Simon Kimbangu Kiangani papa mingi na epai Bernard Melani tukuni wase mambo mwisho ndio tumisha kwa wangatumika ndi wanzani musomba kaba kama mubanga mufundu yetumisa itumika nani ya kulala zambi kuleja kwamba kwa sema malo so atumika nani espire kwa kai mwenye sasa tena tatu mambo itu hiyo mbantu wa sema kwa wanzani wana kuleja usiku kai kuendekana na siku sitatu mambo mungu wa ekeleza watafunzi wangu vitu vyote vifika nani watu bende bale banza ni mwali mwase wa mtu ni wanzani ndio munyisha tabisa munyisha ndani wangu wase tapo bali chitu bali kwa kukuila nzani ndio mungu ombe mtu endekana ni abantu batu kama balomba nzambi kama kukuila asha wao ya kubatwa bango waseno nzambi tuna kadiri mwali mwase usiwaji ule kwa nyewe utakisimama ndio mtela kukuila Simon Kimbangu digende dikadi dezaji mano kubele mo gele niji tumani bwase bibikene kumanya mufti wa dulu na buloba Simon Kimbangu muko mangani bwachengani wakalejibwa mama kimpa vito kukale wakamu bwase national leadership ni mwana kunyuma mwambule
ni mani wase ulu alu ewe mungu yalu ne buka mungu ba kuma ni manu anzini ko moja na nila ni pachu kwa uloba mwana mwajiko ba jifike tuwalu kai mwaka mwana tatu mwana kibangu kujimuka na mwele ikido kuru niso mungu wa nkamba utu kutendo tole mtuku ya nilo Jerusalem mpya walu kale wa kundu kale ukaji deja muma nikubwele mbunda mwa kitu ekeli nguda kongo wa mungalata mu kitu chabulo bwa kongo uti tubikele ba sekamba ni Jerusalem ku chimelo cha kongo central papa platine maketo chino ni kichita mwale les honneurs devant sa divinité Papa Simoki Manokiangani. Une petite information, nous vous disons que c'est depuis le 28 octobre 2022 que sa divinité Papa Simoki Manokiangani avait foulé le sol de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Après avoir été au Congo-Brazza, où il a séjourné 5 mois durant en mission pastorale. Son passage sur le territoire du Congo d'en face a été remarquablement appréciable par des actions palpables, tant sur le plan spirituel que matériel. Sur le plan spirituel, disons-nous en quelques mots que sa divinité Papa Simoki Manokiangani est parvenue à faire asseoir un nouveau vent de vie hautement spirituelle. Il a aidé l'église kimbangiste du Congo-Brazza à avoir la tendance de matière à exploiter à la radio et télévision kimbangiste nouvellement installée dans ces pays. Sur le plan matériel, comme cela est évoqué, la radio et la télévision kimbangiste sont déjà installées dans ces pays et sa divinité Papa Simoki Manokiangani, qui milite sur terre, vient de relancer les travaux champêtres et de l'élevage à Kundulu. Papa Mbelani, à vous. Le 28 mai 2022, Papa Simoki Manokiangani a eu et comme il y a une zone misala ya kudipe kusala bilanga et wapi parce que lancer misala ya corona pe bokola osima ya zone misala ya kunzulu atambula ka politika yiso na telete aba komona pe luka makatoli to maposa ya bandera bisa pour zafi ningi na ba province ngene papi akendeki azali sajite pia bango polisa komona bandine bala kumino teleki ngibu ebele ezoto moka komona zafi azangi kotonga ndako ya rapide pa wapi na lelo sana pesa mtu mbangu na sakuma na bado kwa ndio kingali ndio alikuwa kwa pesa mtu mte kolona kokola pamba te nakala bande kona biso ba égyptien ba zalaki makasi ya kosala bilanga etangu mpele yaki na mokili bande ko bayuda ba utaki pa bango bakotaki na lundu wapi na mboka ya Egypte tisiste konanza mais pona kuboya ba komba biso na biso te azoto ba biso te kolona kotobokola pamba te muto muziko ya mbala mususu zambe mtayebi muto muziko liboso ya yibi te biso te kosala bilanga kotobokola kotobokola esi na biso na kondo kosuba ola pesi Papa Simoki